DHV Media manaka mino momesana ko sepela bongo na mumu na mino kombo ya kumutula o manaka kita ekolo kumutula bantu baloka na kyambula solote ko ima bukembe menya mani bale mbwaza nga bukilo kaka mbo finga ti bolole wana memeli omboroko okoli atoko bwaka bakana mbeli bazokande keso ina nzeta kolala wapi bapesa mbonya makabula bateka mu bipo baso mandoki ke matale kundenge makakolia ka mondenge te ba mataka bwoto makoko makulungulu te liboki ampo na tinoke panta batope musuneta balatinoke panko ekomaki te tembe na mbula okopola kosisa kwa malianga te pombo to ko yasima kokata lole mte pola linza lelo lubi okoli ngbele makala batiaki na mokongo yankoba yango nde mbangu na ye kasi mwana nyoka amena kalibele te yenga na zena se tope kesi ya kobele bongo boso etandeke ya bino pamba te uta mobu koto yoko na nkama sambu na ntumbele na mitano uta kondo Emerise Lumumba Patrice atika biso tobete loto zali bongo mokolo ya zomi na sambu ya sanza ya mbo mibu koto ibale na zomi na mwambi esali bongo mibu tuku mitano na sambu uta kondo Emerise Patrice Lumumba akende yango wana wape pai tubalusaki bongo matata na biso mandele elongo na ndeko Junior Pidi Maindombe poko mine ya limete kotala ndenge nini bana mboka bayaki kokembele bongo kotika bongo maboki ya bango ya mbe po ya kotondo botondi na mosala kitoko oyo Héros National Emerise Patrice Lumumba asalaki wana pai oyo ekeko wa yeto pe o mozole ya ye o commune ya limete to ba olami sukuna boka bana mboka ndenge balobaki tolanda elongo na cordon ekibumba tolanda au parti religieux voulons recourir aux rébellions, mais nous avons beaucoup tué les Congolais. Arrivons au pouvoir, qu'est-ce que nous avons fait pour eux? Non. De l'autre côté, je conseille aux organisateurs des marches de les demander conformément au prescrit la loi. Ça veut dire quoi? Préciser l'objet de la marche et puis l'itinéraire de la marche pour permettre au gouverneur de bien faire son travail. Et donc, si la marche n'a pas bien précisé son objet, son itinéraire, elle ne sera pas acceptée, c'est logique. Mais si les cas contraires, l'objet est clair, l'itinéraire est clair, le gouverneur n'a pas le droit de ne pas autoriser parce que la Constitution lui demande seulement de prendre acte. Je ne veux pas que le gouverneur dise on n'a pas beaucoup de policiers pour protéger les marches, mais lorsqu'elles sont interdites, on a les policiers pour être dans toutes les paroisses de la ville. C'est contradictoire. Et nous ne sommes pas cette génération-là. Nous avons juré avec la main sur le cœur pour servir et rien que les intérêts. Nous sommes au service des personnes. Discours de Lumumba, cherchez la dernière lettre qu'il a laissée à sa femme et puis prochainement vous ne diriez plus n'importe quoi à son nom. On a eu Laurent Désiré Kabila, madame. Aujourd'hui, il faut demander plutôt à Bruno Tshibala, demander aujourd'hui. En tant que Congolais, je les crois. Je les crois avec certitude. Oui. Elle s'est sacrifiée pour le Congo. Mais sans avoir des traîtres là-dedans. Parce que depuis lors, vous avez entendu, vous avez bien suivi la lettre de Lumumba. Il y a eu des traîtres qui ont collaboré avec les Occidentaux, qui ont détruit l'indépendance que les Congolais ont cherché à avoir. Alors cherchez un peu à savoir. Pour paraphraser mon frère, nous devons tous savoir que Lumumba a dénoncé Kikakani balkanisation. Très bien. Il y avait un complot balkanisateur. Écoutez, je vais vous aider à ce discours-là. Le complot a été déjà fait. Le plan a été déjà établi. Déposer un gouvernement contre la volonté du peuple. La Belgique désire balkaniser ce pays. Tous les Belges doivent rentrer au Belgique. Et là, qu'est-ce que Tokoyo Kabino, oyoki wana message nanga na jeunesse yango wana fungola miso fungola matoi koyoka ba discours ya lokuta ya bato oyo bakaba Lumumba bakaba Mzee Kabila baza wana kati na biso oyoki wana
ana so matana ata pa ba do kuna bazara ke na bre ba campignon se ba seguir ya ba kogal ya solo bandi kubalandi na kanisa ete ndenge tolobaka te moto azali na miso balasaka ete mvula ezali koya pamba te moko tolo be na likolo oyo manoka to mpe boni na kanisa bino moko bouti komona bouti kolanda ndenge nini bandeko bakendeki bongo kokembele bongo ekeko to mpe mozole ya kondo héros national Emiris Patrice Lumumba kasi biso basa mboka na mpoka lelo nini tokokanga okati ya biso elingi koloba ete toyeba kobatela bongo bonsomi ya biso ya mboka Congo mpe lipandasi ya biso po ete totonga mboka ya biso Congo ekende liboso pamba te kondo Emiris Patrice Lumumba atangisaki bongo menga ya ye po ete tozwa bongo bonsomi ya mboka ya biso tika ete toyeba kobatela bongo mboka ya biso po ete makila maye to mpe menga maye ekende bongo pamba te kasi esika azali azala na esengo tika ete nzambe bakoko abatela yesu to mpe apesa ye esika ya bopemi ya kimia pamba te asalaki mingi po ya bonsomi ya mboka ya biso Congo yango wana na tondi botondi na baepanso balingaka bongo kolanda manaka babiso kita ekolo kama mpa kumutula na ye moko molandi monene ya manaka kita ekolo kuna na Londres mama GH motema ya papa Edo Amani kuna na Londres e bongo na bosani te mobali ya mpembe akena poto na tongo ya mosusu alela kokoko Yannick Ntula e kuna na Paris na bosani te ndeko Roli Kidimbu tosa molari ya Tour Eiffel pamba te ezali Champs-Élysées limité te to pepie pe mbote na bosani te mama Odilia Kikando motema ya papa Mario Kikando motema ya mama Odilia na pepio penza mbote kuna na Sweden elongo na Mike Kamani papa na Mia na Sweden na bosite mama Thérèse Kamani mwasi ya pembe kaya de ses soins fondation Thérèse Lusungi na pepi bino mbote balani manaka monene ya EHP Media elongo na mungu na bino kumutula tika ete na tonda botondi kuna na ngambo matalata na mandele tosimamaki bongo na ye moko mai mwindo to pe mai ndombe Junior Pidi wasimaki biso na malili to pe na mitalatala ya mindele na bosite kuna na nzenze to pe na montage to kamami na ye moko mobali ya binga Gordon Ekibumba oya simaki biso na nzenze tika ete kimia sengo mabota mabino soki zabe apesi biso pe mandeto mwana ni balasima yenga